respecter ngai, ba respecter peyo. C'est très important. Tiens un message oyo. Ne bazo sala bo, ne bazo finga un jour pe ba finga ngandingwa. Ne bazo sala bo, ne bazo finga un jour pe ba finga ngandingwa. S'il vous plaît, na lingi problème te parce que na zaboué, na na ibaki te ko kenena ngola. Na zo répéter marambo bien. Na oki voice na yo. Mais oyo ba to tinela nga sikoyo, jonkia so avandi kuna. So yo mdozo ozo so contact okuta na ba petit yango, wana yo. Mais nga na za rien à voir na marambo. Tinela jonkia voice oyo. Je suis père de familles respecter ngai. S'il vous plaît. Comment na choquer à côté ça na busobote. Excusez-moi na zoganga parce que na s'appelle na moté. Comment na choquer à côté ça na busobote. Excusez-moi na zoganga parce que na s'appelle na moté. Ouais, les affaires. Transmettre un message au papa petit au Jonker. Na solo na ba petit ote so ba kenda kuna na ngola pona ko manquer ba respect a solo na ngata mukolo moko ti na bengi bango pete na na tina ya ko benga te pona makambo oyo yo ba respecter ngai ba respecter peyo. C'est très important. Tina ba message oyo yo ne ba do sala bo ne ba zo finga un jour pe ba finga ngandingwa. S'il vous plaît, na lingi problème te parce que na zaboué na na ibaki te ko kenena ngola na zo répéter makambo bien. Na oki voice na yo. Mais oyo ba to tinela nga sikoyo, jonkia so avandi kuna. So yo mdozo ozo so contact okuta na ba petit yango, wana yo. Mais nga na za rien à voir na makambo. Tinela jonkia voice oyo. Beaucoup de na buzobote. Je suis père de familles respecter ngai. S'il vous plaît. Le bana jonkia ko na buzobote. Excusez-moi na zoganga parce que na s'appelle na moté. Ouais, les affaires. Transmettre un message au papa petit au jonker. Na solo na ba petit ote so ba kenda kuna na ngola pona ko manquer ba respect a solo na ngata mukolo moko ti na bengi bango pete na na tina ya ko benga te pona makambo oyo yo ba respecter ngai ba respecter peyo. C'est très important. Tina ba message oyo yo ne ba do sala bo ne ba zo finga un jour pe ba finga ngandingwa. S'il vous plaît, na lingi problème te parce que na zaboué na na ibaki te ko kenena ngola na zo répéter makambo bien. Na oki voice na yo. Mais oyo ba to tinela nga sikoyo, jonkia so avandi kuna. So yo mdozo ozo so contact okuta na ba petit yango, wana yo. Mais nga na za rien à voir na makambo. Tinela jonkia voice oyo. Beaucoup de na buzobote. Je suis père de familles respecter ngai. S'il vous plaît. Le bana jonkia ko na buzobote. Excusez-moi na zoganga parce que na s'appelle na moté. Ouais, les affaires. Transmettre un message au papa petit au jonker. Na solo na ba petit ote so ba kenda kuna na ngola pona ko manquer ba respect a solo na ngata mukolo moko ti na bengi bango pete na na tina ya ko benga te pona makambo oyo yo ba respecter ngai ba respecter peyo. C'est très important. Tina ba message oyo yo ne ba do sala bo ne ba zo finga un jour pe ba finga ngandingwa. S'il vous plaît, na lingi problème te parce que na zaboué na na ibaki te ko kenena ngola na zo répéter makambo bien. Na oki voice na yo. Mais oyo ba to tinela nga sikoyo, jonkia so avandi kuna. So yo mdozo ozo so contact okuta na ba petit yango, wana yo. Mais nga na za rien à voir na makambo. Tinela jonkia voice oyo. Beaucoup de na buzobote. Je suis père de familles respecter ngai. S'il vous plaît. Le bana jonkia ko na buzobote. Excusez-moi na zoganga parce que na s'appelle na moté. Pona bato bo comprendre un message ote. Faire egola aboyi na ye ba mikala o ba entoura kaika pona mabanga. Bakendaka kovandela ye na studio ngai wa bino Marilo mwaka animatrice na bino na Canada na limbolela bino bamikala ya faire egola o bakendaka kovandela na studio po bawela mabanga baflataka ye o nzamba bayembi o faire egola baflataka ye bafingaka fali na kofi faire atangi komba fali te atangi komba faire ya kofi te nga siko na koti na makanisi ya faire na message na o ya lobi nga na koti na makanisi ya faire na limbolela bino po faire akotanga komba fali te akotanga komba kofi te siko message na ye lobi boye mikala o bino bofingaka fali na fina kofi ya boyi na yo aza concentré na musala na yaza na studio alinga bimisa disque na ye azani na posa polémique ana posa polémique te mikala o bofingaka kofi boleka na ba écran bofinga kofi na fali na kombo na ye aboyi yo alingi ne susu ba problème te aboyi botika kofinga fali na kofi na kombo na ye
mikala o botiaka ba commentaire na ba page ya polémique bo finga Fally na Kofi faire atindaka na bino te bomonde a ignorer bino alobi aza père de famille bozui alobi aza père de famille aza responsable aboyi na ye botika ko finga Kofi bo finga Fally na kombo na ye après voice akala nini bolongwa eza voice akala te eza voice asika bino kaka bongo soki voice eleki o voice akala eleka ya kala te eza ya sika so ezaki ya kala na lelo nga Marie-Laure mwaka na komisango ya sika po message oyo alobi eza très important bolinga kokotira bango na ba polémique ezanga tine ezanga makolo na maboko na mutu yoka siko excuse ne bozoloba eza voice akala eza ya kala wapi eza ya lelo faire mutu atindeli nga yango abi Marie-Laure mwaka lekisango na les news de Star Marie-Laure mwaka lekisango na Média en ligne TV déjà na lekisango na YouTube na Média en ligne TV siko na kolexela bino na les news de Star bo fongola matoyi bo yoka faire aboyi na ebo tika ko finga Fally na Kofi na ba commentaire po bosala rassembler ko ye mutu atindaka bino aboyi na yeo azomimisa disque na ye azana posa soutien batu nyonso tu bafani ya Kofi ba cliquer bafani ya Fally ba cliquer ya koloba ngote ya menga nazo aider nazo na osunga ende nazo limbolela bino boyoki bonika ba polémique ezanga tina faire aboyi ba mikala faire ya Angola ba mikala faire ya partout na poto faire ignorer bino alobi aboyi na yeo aza père de famille aza responsable pondenge bozo finga Fally na Kofi lobi pe boko finga ye mikala bazala bongo oh je t'aime oh soy papa Hervé oh soki nini oh ba kombo ni bo pesa kia na ba flatteur na ba flatteuse pona nini bo luka mabanga bato masoko oyo batu ya masoko Prince du Congo ba gros bisous peselanga Aisha Okoko c'est un message à papa Hervé bobenga ye papa Hervé c'est un message à faire egola ayebisi bato masoko baba mikala ba vandela mabanga na studio ake ko vandela artiste banda tonga sundoli bana na mwasi asali 4 jours a chimola mwasi na ete ake ko vandela faire na studio du lundi ti dimanche pona ni ko luka libanga monde faire wanga ni bino après bozo ba voice ya kaleza la sika et pas nga lelo komi ya sika message et releki lisusu faire aboyi botika kombo ya Fally e faire azana posa ya unité azana posa ya bomoko faire aboyi ne polémique azana studio azobimisa na e disque na e azana posa ya ba fan ya Fally batala azana posa ya ba fanatique ya Kofi batala azana posa ya fanatique ya Weranson na boseni kutu Weranson aza pena ba fanatique o eza bato faire ya solisarate faire aloba na bango te eza Fally na Kofi na Wera bango misatu message wa azolobela bango na otya kisongi ya makasi bandeko na ngai faire aboyi na ye botika kofinga Kofi Wera na Fally na ba commentaire aboyi aza na posa ya ba click na bango tanga kobimisa disque na ye ebeta ba nombre de vieux belé botika ozongisa faire na sima boyoki voilà ezalaki ngai wa bino Marie-Laure mwaka na Canada lelo toza date ni le toza le 12 octobre 2019 message eleki bambote na ba sponsor nango bapesa ngai mbongo chaque mois basunga ngai ba musala o Antonio Mbungu na Genève Serge Joséphine Lifayefi na Hollande na Lae Lito de Castro Kanangola Chichichi Bola na France ba gros bisous na Sandra Kazadi Stéphie Mamba Mbote Sandra Kazadi bisous yo lingaka ba bisous nga peso na munoko Sandra Kazadi ndeko ya Kofi Olomide yoki Fernani la merveille bisous Fiston Coloqué ceinture Fally pour panapesi au bambote na ozong c'est la bino subo sengi voice ya faire ah bozela ah ça c'est bon so bo senga ngo souci rikito na otinde la Fally pour pana WhatsApp na otinde la Kofi na otinde la bango nyonso ba gros bisous na Fabregas la diva congolaise et ça Fabregas rumba na kitoko visible bozana zong c'est la bino et Manzalu grand prêtre na Montréal motema bato ya Brigitte Kiazola grand
prêtre Emanzalu na Montréal. Zoro Mabela le big boss motema ya se respect samba. Pati bofondo bambote na Ogazi Manhattan. Bosani nani? Oui, Sandra Kaza di mobali na ngai to chimola na to monana te mais to chimola kana na musika. No elangia mosepeli. Sandra Kaza di makangu ya Marie-Laure Mwaka. Voilà, alibozwa sujet émission. Boyebi na za mobali te no na ze tout là. Siko na zimwa likangu na nga Sandra Kaza di aza marié, boza déjà na yebisa bino. Sandra Kaza di aza marié. Il a diva congolaise. Sandra Kaza di aza ka marié na mwasi mundele babota bana. Siko nga Marie-Laure Mwaka na zaka likangu na ye. Bo sepeli Alfosini Ngundu, bisou ya munene mwana Canada Montréal. Boza na zong c'est la bino sous voice ça fait rigola. Boy na ye polémique yo. Boyoki a boy polémique. Alingi na ete bo finga Fali, bo finga Kofi na Weranson a boy na ye. Fanatique masoko. Boza la boyoka isusu. Ouais, ils ont fait. Transmettre un message au papa petit au Jonker. Na solo na ba petit ote. So ba kenda kuna na ngola pona ko manquer ba respect. A solo na ngata mukolo moko te. Rana kata na on appelle ça Ashley la reine mbote. Ashley la reine. On a senti ya héritier watanabe ali sekite. Ashley la reine na kati voice ka pona yo respect. Respect makasi. Bon, to bande la voice affaire. Ouais, ils ont fait. Transmettre un message au papa petit au Jonker. Na solo na ba petit ote. So ba kenda kuna na ngola pona ko manquer ba respect. A solo na ngata mukolo moko te. Na bengi bango pete. Na tina ya rubenga te pona makambo oyo. Ba respecter ngai, ba respecter peyo. C'est très important. Tinela bango message oyo. Ne ba do sala bo, ne ba do finga un jour pe ba finga ngandingo wana. S'il vous plaît, na lingi problème te parce que ndé na zaboué, nga na ibaki te ko kene na ngola. Nazo répéter makambo bien. Na oki voice na yo. Mais oyo ba to tinela nga sikoyo, jonke so avandi kuna. So yo mtozo ozo so contact okuta na ba petit yango wana yo. Mais nga na za rien à voir na makambo. Tinela jonke voice oyo. Ha boko tsanga na buzobote. Je suis père de famille respecter ngai. S'il vous plaît. Loba na jonke ko tsanga na buzobote. Excusez nga na zo ganga parce que na s'appelle na ngote. Ouais, ils ont fait. Transmettre un message au papa petit au Jonker. Na solo na ba petit ote. So ba kenda kuna na ngola pona ko manquer ba respect. A solo na ngata mukolo moko te. Na bengi bango pete. Na tina ya rubenga te pona makambo oyo. Ba respecter ngai, ba respecter peyo. C'est très important. Tinela bango message oyo. Ne ba do sala bo, ne ba do finga un jour pe ba finga ngandingo wana. S'il vous plaît, na lingi problème te parce que ndé na zaboué, nga na ibaki te ko kene na ngola. Nazo répéter makambo bien. Na oki voice na yo. Mais oyo ba to tinela nga sikoyo, jonke so avandi kuna. So yo mtozo ozo so contact okuta na ba petit yango wana yo. Mais nga na za rien à voir na makambo. Tinela jonke voice oyo. Ha boko tsanga na buzobote. Je suis père de famille respecter ngai. S'il vous plaît. Loba na jonke ko tsanga na buzobote. Excusez nga na zo ganga parce que na s'appelle na ngote. Faire à Siliki, bozui. Bobo sanate soirée à Florence Bandou. Et ça le 2 novembre. Livre na ekobima le 2 novembre. Florence Bandou Emeneya na États-Unis. Na ko rebandela bino ngopo boyoka le susu bien faire à boy ne polémique. Boti ko côté polémique na Weranson na Fali na Kofi. Aboyo! Aboyi! Bo pesa ngakanda abo! Boyoka isusu. Ouais, ils ont fait. Transmettre un message au papa petit au Jonker. Na solo na ba petit ote. So ba kenda kuna na ngola pona ko manquer ba respect. Solo na ngata mukolo moko te. Na bengi bango pete. Na tina ya rubenga te pona makambo oyo. Ba respecter ngai, ba respecter peyo. C'est très important. Tinela bango message oyo. Ne ba do sala bo, ne ba do finga un jour pe ba finga ngandingo wana. S'il vous plaît, na lingi problème te parce que ndé na zaboué, nga na ibaki te ko kene na ngola. Nazo répéter makambo bien. Na oki voice na yo. Mais oyo ba to tinela nga sikoyo, jonke so avandi kuna. So yo mtozo ozo so contact okuta na ba petit yango wana yo. Mais nga na za rien à voir na makambo. Tinela jonke voice oyo. Ha boko tsanga na buzobote. Je suis père de famille respecter ngai. S'il vous plaît. Loba na jonke ko tsanga na buzobote. Excusez nga na zo ganga parce que na s'appelle na ngote. Oh, na s'appelle na voice so makasi.
alobi pena avec autorité boyoki bamasoko boyoka lisusu ouais yaya eza fere transmettre message oyo pa bapeti oyo jonker nasolola na bapeti oyo te so bakendaka kuna na ngola mpona komanke bato barespect asololi nanga ata mokolo moko te nabengi bango mpe te na ntina ya kobenga te mpona makambo oyo barespecte ngai barespecte mpe yo c'est très important tindela bango message oyo nde bazosala boye nde bazofinga un jour mpe bakofinganga ndenge wana s'il vous plaît nalingi problème te parce que nde naza boye ngai nayebaki te kokende na ngola nazo répété makambo bien naoki voice na yo mais oyo baototindela nga sikoyo jonki asoki avandi kuna so yo moto ozozwa contact okutana na bapeti yango wana yo mais ngai naza rien à voir na makambo oyo tindela jonker voice oyo bokotanga na babuzobo te je suis père de famille borespecte ngai s'il vous plaît loba na jonker akotanga na buzobo te excusez nga nde nazoganga parce que nasepeli nango te